Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Karina Gaston ne va pas me bosso. Naiba mutamna ndenge nayi. Te yebisanga. Yoka na biso kini. Yoka to tani tinga. Est-ce que sexe nangeza ya gouvernement? Est-ce que sexe nangeza ya gouvernement? Eh te lo bano. Sexe nanga eza ya gouvernement. Te eza ya mwasi moko. Mwasi nanga. Lorsque ba fiana za faire gouvernement. Comment va Grâce? Ma petite sœur, elle va bien. Grâce t'aime. Ah, ça bien, ça bien. Bolima aussi là. Te bolima yana na leki ni si la raté. Ah. Là na mutu moto peut-être bengi sa chronique moto bengi sa na États-Unis. Na bengi sa mutu te mais na webi sa Karine, il faut prendre des choses au sérieux. Moni buzz. Ah, Jésus pousse en a buzz et foot à rater buzz et baby c'est la rabatou. Et baby c'est la rabatou toujours makambo. Azamoi si kitoko Karine n'est pas vilaine, Karine elle est belle. Lobby à Rosalapé, na posa zape maman ya bana. Au moins na ozo écouter mobile mob a lingi okutu koleka yo lingi. Moké na famille boyo pona le passer na mambo ole kaki. Mo tant to kola bongo faut kola. Parce que pour nous biso ya mboko ko loba na biso ya mboko ndeni gouvernement na biso ba ça musala bien ya papa béton fait chez eux qui est bien ça évolue nous na poto et ba ça musala bien pour plus d'actualité abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin et Panda Lekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Moupanzi Sango ya Solo, Nesaki Bino 2020, ça la plus Moussala que Bouzo Batochan Vali Banda. Merci vraiment Bato Balanda Rabiso, partout dans le monde entier, Aizali toujours na Kati ya Congo Liziba TV, Babiwana Moni vraiment, ya Papi le roi la carte illimitée, formule ya Souka Bilanga Hero, Atana gouvernement Bromo na Bongo, José Ndombe Choman, Premier ministre Junior Moussoukou, na bosanité HPR de mobala balox na PC moto misiko zalipe babiba bon séjour na kin na ya uli mosheni et tolomo miko nazo bengi 8000 km toujours moulai sing les autres ben les okola toujours pe na PC tout bolinga Kevin et Panda de petit quoi madame moi si ambongo ko ya leki azana bambongo de kabatu nyos na minute na kombo ya chibola ski to zara na toujours azo sola bien est-ce que bino on est ensemble l'autre zanaye balobela trop alors matro te barata ezarani ozonga boye ekende boye yongo lelo azana kin to kosola na vraiment na prince Yaweli te barata zara pasteur zara rappeur zara chanteur de lier zara te barata ya bière asala na Versace toni parce qu'il y a plus Versace ba miso bia ibaka ba miso bia te biso ba partir pesa ko la biso awa la te ebité toujours to sola ngona katia na émission na biso ba vérité awa na kati ya Congo Liziba TV lelo nazani awa Prince Yaweli. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir mon frère Lekecho. Kevin na sepeli trop nde na monio susu na mona ona TV to solara na téléphone mais lelo na ye na sepende ngo ya minga bana Congo bana poto ndeka bino boloba mais ngana na mwana ya poto te mwana ya kinte mais mwana Congo. Kevin so ye pa na ye ozela na salle d'attente atini moi champagne. Oye na leli. On leli toujours. Na leli, merci beaucoup de mon anga. Bien habillé, toujours Versace. Toujours. Na alliance pe Versace. Marié? Ouais, marié. Okay. Bon, on a fiancé dans le bas, mais bientôt mariage au Salema. Souhait dans la mariage, dans la Soginzamba, on a une invitation na yo, ya Ken, na ya Mike Lokamba Poa. Na lingabino mingi na Frank Stemaye sans oublier Vincent Tulis. Son Zamba Sungi na une invitation pour Boya. OK, pour tes arrêts, c'est dépend de la distance, ça va Boya. Pour ça toujours bien. Merci de tout Rolanda Bisolelo. Orolo Banini message numéro pesa na bato Rolando Siko am autre sola. One message. Message to oyo na repasser, izara ki ya message ya mboka, isa message ya amour, isa message ya totika moi, buzoba, Monique yo Kevin ozalaki na bandeko na onyoso na koloba te bandeko na yo nde bazali ko freiner yo vie non na koloba bongo te mais au moins tant to kola idée peso changer nde balobara quelquefois c'est mieux de marcher seul que ozana bato lelo o bato zangi na bango lelo bazate yo pozo ko évoluer na ndenge non so to bito to compter parmi ba site yo rosa 3e te so rosa etalinga so rosa premier to 2e donc eza yo Ken Piana
Mike Lokamba, Frank Stemaï, donc beaucoup travaillé, Vincent Chiluizi, beaucoup travaillé, donc nous c'est pas une émission, on a bien une polémique, il y en a inutile, ils ont avancé, beaucoup en l'aureté, beaucoup sabina, beaucoup le bel maman, beaucoup c'était une mission au Salakindena, Fiston Saïsaï. Vraiment, c'est pas un merci, merci. Na yope susu. Na bi kaisa première fois na yo leka anakati ya Congo Liziba TV. Na bato ba kozwa un retard le loto so na no parce que li ya uti wapi, ozalaka wapi, expliquer bato ba kozwa un Rolando lelo. Ouais, naza congolais, na vivre aux États-Unis, précisément à Houston, Texas. Mais avant na ken États-Unis, bon avant ba mi manga États-Unis là ndeke na papa pour mtamima bisono sukuna na ino na Abidjan. Na sali 8 ans et demi à Abidjan. Après na États-Unis, on a fait en États-Unis. Donc na ina mboka na parce mboka o nel kini ndel leki siko monde entier. Na esko na mboka na ngapena. Na mboka na yo. Mboka no but eli nini nango. Toyeba. Avant là bano na eli but ni na eli ngala umna mama bo soka na leki na mission. Fona na pesa mo loko mo be po batu o yanga o na soleil na ba on depuis kala na mon simplicité nga na sentimentaliste na ndenge ya mabete mais na ndenge ya malamu nga na linga batu donc ndé na sola ki ndé na soleil na Mike na soleil na Ken na mon bona simplicité mo soleil nga bien yango na memela ko cadeau no Versace nga bulo tira pour na placement tableau mais nga mona fona bimisango parce que Congola ba tricage nga mona bimisango nanu oh là là voiture yango eza awa doit partir hein ba Kim Prince lozam to abetaka pena ba chache ba yebi oya ngwazo te ezelo komona facture yango yo date yango 2020 nyonso esali 520 donc yango yo ko kabenunga 500 Versace na galère na Houston et na variante à Houston donc cadeau na Memelio ce qu'on a fond la cadeau na yo oh là là c'est joli c'est magnifique parce que congolais à mon radio c'est la luxe pour olata elamba il faut la ka tout le monde avait test vous na bloqué tes points oh là là oh là là oh là là voilà là là oh merci oh là là Italia oh là là oh bon moni merci vraiment tout le monde a champagne champagne chichi ya joli hein ah là 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 eza esprit mo nazolinga nalakisa ba congolais merci eza na ba congolais o ba sombaka mituka ya cher biso na 500 euros en dollars c'est combien mais moi j'ai 650 donc congolais azwaka eloko nyonso luxe azwaka eloko nyonso luxe tina lata mpona honore latango et puis pour congolais azala bongo ba tricage na bango ba ozongisela tricage na peso te bafuta donc congolais mona ki okokabela ndeko no congolais lo ka cher te donc ceux qui bato bazala na poto saidi ba yiba kaka donc c'est impossible parce que nous avons biloko wana quoi tout est possible na bana nzambe ate ko kiti na lataka voilà Patrick tu vas aller à Binombo aux États-Unis juillet on a soleil na divine bandwenga divine bandwenga on a petit na linga o mingi oh aga marié Divine Bandwenga. Divine Bandwenga, je t'aime. Divine Bandwenga. Na pesi mbote na bato na so balinga ngai ba tina compresseur amisi wana munangai wana tango yola tanga na boka ngai c'est joli la boka na ba condoléances belinda boata ba Jaël Malo ko ba so ino ka couleur to nga couleur na ngai te mutamta na marque na ke na za basket ya ndenge ya pembe ko ke ni la te ndo la te la ngopa ana ndoki
Kenda olati lango. Kenda olati lango. Kenda olati lango Nathalie Neymar na plus mbote. Donc voilà les questions. Le ban de peut changer. Merci pour tout la psycho. C'est pas dans l'annonce de mbote na les questions. Clarisse Bonamaruche et monsieur Maton de Kerlikel les questions. Voilà tout sur la psycho. Parce que aux États-Unis, tout bah non, qui n'a sujet mon réseau, n'engage dans le monde, oui, bah tout vraiment, c'est bah tout kimia affaire ya Peniel na Mike Kalambai, yo te kuna di kamo no retombo on zaina ndeni kuna pe di kamo, on zape occasion ya ko yiba bolingo na bango ya Peniel na Mike Kalambai. C'est quoi les questions Mike Logamba tout n'a pas question na répondre que moninga les États-Unis na kinda kuna na za ingénieur na compagnie éolienne na sala une année na kati ya Zamba. Na saki une année 4 mois na kati ya Zamba donc marampena batu na kiparate mamba batu na kiparate na yoka ki ngora bongo mais maramba batu nga pena na mona ya moi faiblesse mo na mamba batu mais ndé na soleil na Mike a éclaircir nga moi muke ke ba kuma ko finga mama ya bana na na mona ki ngo c'était pas sage moni ko finga moi si ba finga raete moi s'il faut respecter la femme. So respecter moi si Dieu va te donner tout ce que tu veux. Donc na mona que zaki moi bien te kofinga moi c'est bon. Et a bolingo na bango na ebité mais ko zo bolingo ko tiango na réseaux sociaux c'est pas bien. Donc c'est un peu ça. Parce que nous avons les gars qui ont entendu que bino communauté na bino que les amabé ba ko il grand nom de. Et on a besoin de raison communauté en soba congolais les amabé non seulement les États-Unis mais dans le monde entier. Les que tu au misalamate nzambe na sala sala kitoko sala bogar oyebi ko lata. So nga pene na za roi lekechu na misala mais ceux qui le lekechu bi kitoko na bandi ko finga lekechu azara boy azara songi mais so na ebika azara bongo fona ya na mona ina sola na yo moni mobali o ara songi aza faiblard donc communauté congolaise eza pena communauté moko ya mabe na monde entier et puis si tu veux avancer dans la vie Zoa baningano ya bien lora ba Gladys Basilo ba Jude ba Pende ba Eric Avula ba Sambos Wan Mulume batonga azarana bango ba mususu pena na kimara parce que toi na communauté ma baby so ba congolais. Voilà, merci to tu peux d'asco maso na yo parce que le but na oni ele yo vraiment na kin awa ezali pona mona ki okendaki na ken piana boko pesa ba don bazali na ba hôpital basali ba 1 mois ba 2 mois bazali na ba possibilité ya kobima hôpital te obimisi bango to yebi tengo ma député na 2023 to ni nango to projet za na ni nango to za na sima na yo nde yo ko sa propaganda likamoko boy to président pour ça ka ba mona yo mutu moko bien puis na mona ba statut pe na mona ki o tourner ba clip expliquer biso non ça non ni so tali les questions so holandais pena vi na ngayo ngalo ba mutu so ngata le mission na ngifo tala ngoye moko tala ngoye moko na chambre o tala na mwasi na yo et puis ça a soif te tala mwasi no na zo ben sens nini si tu prends le temps ya koyoka o nga na o lo bata mabenga ngamba ba ça o sepela o seka soko 8 ans yo yo mamonga na lobara au mona ke naza ya nzambe parce que naza richeté parce que nzamba zolo ba que le riche ne s'invente pas de la richesse na richeté mais na noko oyo na bunda na poto soko fani mino yo ki mamnanga na oloba au moins tant na ote ya yo mutu oyo lingaka ko boma baninga ko mona kaka mabe ya batu ko sepo ya batu inga ba ba oti poto biloko na ngote nga nazoluka bénédiction pa nzambe na posa buzz parce que muto alura buzz tam su 5 c'est aza na rolo ba aventurier ngana na mwasi na salaka na luka buzz pona sa na ngonini oleto finga kaka les questions za awa buzobo les questions lo ba pesa conseil les questions koloba boté yoka il faut on finga les questions mais au moins toujours beau mais ozo connait ko finga et donc nga pena but na ngeza na lingina aider mboka na biso na senga nzambe so repesa ngamo mingi pona na aider mboka même bateau balataka ba omona ki na lataka neti bango te na sape ote mais na kotaka moi légal muke mais mentalité za monde est monté poza na bateau bazo ba guerre ka pona ilamba tissu o monde la sali o mo finga baninga batoro po yo zi chance ya rolata oyo okena na cercueil te vanité de vanité parce qu'on na oya na mentalité ya rozana batu ya relaxa batu ki eloko za spécial na mokelo eza tant ki to abana nzambe tout est vanité donc ngana ikusesa ba mama pona zomona ke pasi ya na mboka les questions na ko souhaiter ndeko nanga na moni mwana mongo ya 10 ans ou 9 ans
afanda ti maboko na litama aoteka pondu on déjà kauka mais biso ba congolais ka kofinga lobi soki mambo beni toki pa bato bakufi na Facebook je suis beni mais ko sali sabato za ramona bit moko boy to likamo zo lingo préparer to za loko moko boy pour za ka motema na mawa to mbongo leki na ngwe belé ndo ngo yede bato to expliquer biso no to yeba na parce que comme na ça répond ba mona nga to za posa na fula ma to za posa kombeza to na za intérêt na mo parce que bino pe ba fondation comme belé tant mula zo mona kuna o sali ça qui et après boule ba mona sima na biso na éviter Kevin ngana éclaircir biso nan pour te comprendre na fondation te batu ko conseiller na sa fondation mais na boya nanga parce que lelo e comme mona o lo somo ba te ka fondation ba pesa pour na fondation mutu mo fongo si magasin na ye na lobité ke bata fondation ba sala ngo mais la majorité ba mo sala a fongo si mo borné a 5 ans ningo lobby ya ngo landinga ko a maele a fongo si aye ko sali sabatu a sali si mo fondation pourtant bazo ko pese mbongo ya zo aider famille na ye mais ngas ko na boy fondation parce que musala on a sala na tinda ko ba imaginer na matalikolo ba musala est trop dangereux. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Donc batu ba kufaka, batu ba perdre otiki famille 1 année et demie. Wana kati ya Zamba. Na kati ya Zamba ozo sa musala eza trop dangereux mais son abimi naza envie na ra okumisa Nzambe. Na bandaka on a Côte d'Ivoire, nga naza ivoirien te. Na kisa en Côte d'Ivoire, besoin pe na kilo batina Côte d'Ivoire. Donc ezaka que tozana batu ba mite ya mabe mingi na sima na biso le kechu. Salam alam kwanza mba protéger parce que qui s'enganga est protéger te qui c'est Jésus-Christ n'est protéger yango qui oyanga ezaka ko aider batu na zuma muke na kipesa ba orphelin na salisi pour belé pe ba mo sala on avantage oui anga ba mona ye ke ya sali avantage au moni neti ngata on a ça on tour liboso na linga ko filmer te na Côte d'Ivoire ndé directeur wana epsinga petit nga bi est-ce qu'on peut filmer nga bito filmer pour ani sur le bord mobile et PC à moi c'est battu directeur non il y a des gens qui sont en train de souffrir ba champagne il y a 100 bouteilles puis ba empoisonner bango ça là il loko oyo la sabatu kwanza mbasuma donc c'est un peu ça exacte que na sarango pona lukaso na yeba na koyeba ngo leke che efuta kana ni mbongo batu ba yeba na lelo oyo leke che so to tiepe na ndenge pena age yo ndingo vivre na kini stemai lavement au lieu rebelle oui, ben ça là non le roté papa. Et ça même ok pour tout ce qu'on travaille té il le roté. Donc ngezate pour na oui ben ça une manière de donner comment je dis une éducation que je donne à mon fils et puis nzamba pambola ngapon babi nemi basé belé les questions. Nemi basé belé. But ça na pour ça que ba nami boza be uta ba uta libana ya mboka baza ba mbongo o pesa wana conseil ni baya ko aider ba na mboka o bazangi baya ko sunga kwa yo sad act wana na baninga musubi baza bozu ya mikeba ya ndamba ya ko ide baninga so tali mingi bato ba fingaka eza biso bato to na poto émission les questions sala biso mutu to finga oui neti émission bon na saina ken bonga na bo eza pe conseil na pe sur les questions yo ande ko na ngamoni ko na vivre bien la vie ko lingate bande ko no sana bango songa na tongo ba ko biso prince atonga kiyo ndeba yo kanisi ke balinga ko non ngana epsa déjà batu soki muto tonga ngabo ko bisanga te parce que ngana mais c'est happy na toujours esengo happy ça veut dire esengo en anglais happy ngana na linga ko zala happy donc soki muto tonga ngana happy so muto tonga nga quoi ko bisanga te parce que aza faible je suis pas là il parle de moi donc ngana za mo ndenge mo bo na changer na lingaka te ba makambo buzobo ba baolo ba ekomelanga so ekomelinga na oyina yomba moko donc batu o biso batu to na poto lelo ndeko so pulu alali ala mukite biso so toza vivant c'est pas parce qu'on est mieux que lui c'est parce qu'on a encore une mission sur cette terre tozara olamuki na tongo lekechu o finga lekechu mais osaka ba mission ozana poto vie changera te oyebite masumu elata likola ko finga ya ona osaba ndeko nanga o ba na poto avant na ntoko ma je suis béni
Les lots, je suis béni, le monde a Facebook, tout le monde a photo toi na bas. Mais ce que Bichard, je suis béni. Je suis Jésus-Christ. Tout ce sentiment, il y a besoin de bateau, il y a tout aider Mboka. Parce que c'est le remonter. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Là, j'étais là, si on peut quand même connaître les vies de votre musique. Mon nom c'est Prince, c'est Aweli. J'ai eu aux États-Unis avec ma femme et puis mon petit frère et sa femme qui est là. On est venu, on a voulu ici un peu aider les femmes qui sont ici. Parce que mon frère est venu nous voir et on avait dit qu'il y avait des femmes qui avaient pris l'argent pour les faire sortir. On a décidé de parce qu'à chaque fois je viens au Congo, j'essaie d'aider un peu les gens. Cette fois-ci, j'ai pris. C'est pas une bonne initiative parce que vous voyez que notre maternité accueille beaucoup plus de démunis. Donc vous avez constaté, madame est là, la plupart qui viennent accoucher, bien qu'ils ont aussi une césarienne, ils ne savent pas comment s'acquitter de leurs frais. Ils sont là. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Nzela eza ya kobeba bolinga boy. Obino ba diaspora wa bolobaka kuna ngasko na mboka na oloba. Soutien ezate. Na sala émission na Ken. Na zoloba mama mboka. Bon, na mona petit frère na pona otumolanga. Aza tinenga capture de kapa nga atala ba commentaire te. Atinenga noko ba komi ati na bosani komi. Abi noko azoka soni tina chemise na Versace ngwanzu. Oye na fandi to bandi ko seka. C'est bien. To seki. Ngasko na abi ata ngati chemise ngwanzu. Mais ye makamoni sono bi mboka akipango te. Je te regarde chemise ngwanzu. Oko tata na Facebook na ngati na Instagram na o sepela. O mona facture à la pouille o mona légal. Donc yo o finga kaka. Ko finga biso ba congolais point to nga o finga. To ya ko salisa mboka po ba konzi basunga mboka obiso mo photo lingana leke chi congolais lingi moninga neti. Vous avez ba foba tout o mona mutu mo mukolo karin quelque. Enfin na aineken otonga wana so ameli aineke mafuta mbile bimine longi lo ngembo aketika mona ya chaku bakushi na maternité wana ka kotonga leke chi photo tika esprit kotonga. Parce que pour na biso ya mboko ko ba na biso ya mboka ndeni gouvernement na biso ba sa musala bien ya papa béton fa chizo qui est bien ça évolue nous na poto et ba sa musala bien te pour nous le ça bien télé que tu n'as pas gâté parce que nous finga bangoté oui avec te bon na rolo pas même 2 ans une année na to ke nan ba tam so na rolo ba to pese na nuta pour côté sika ma mboka zaki mabe mingi abaki bino so bozonga boyaki ba diaspora moi déjà yo mozonga ça félicité déjà ngana na musala kuna ifuta nga bien musani o na ya na kin e bando futa nga par semaine États-Unis ba futa par semaine. Donc chaque vendredi ou chaque chaque 2 semaines musani et futanga par semaine. C'est mieux seulement de venir aider le pays mais kozonga ro fanda tala banzela neza legecho banzela za mabe embouteillage sur les moutons mais bon yango de c'est sur embouteillage magasi vienanga bokecho ya yambo na lingaki fort c'est le djino na lingaki fort batele ba mibali ya solo batelemeli mboka balo ba mboka ngana finga ga te po bat ba finga nazotala ke lelo tant que baroye sur na Congo te na temps oyo mais bazu courage à relobela mboka mais ma bemo onga sepela raté tant que na ça vient na tukia ya mona lingaki trop po avion na binisa biso tant que vie ko finga ezarande bien te moni na vie ko finga neti muto nzamba sali ezara bien te lege tuneti yo zapena a otalanga so yo lobi na caméra ke zolo na muke c'est quoi ndoki mutu to amona ke zolo na ya munene c'est quoi zolo na ngeza munene logo la pont maréchal zone ngeza munene siko so muta finginga nde zone ngi koma mukele koma kitoko lwayo zone ngeza ka munene donc ozo finga mutu a ko changer te mais ozo lata masumu donc on ça vient nga tuke na sele djino na sepela rande ba telemela mboka bazoloba mais to le bela bakonzi marambo ekota bango ponga na yesa bakonzi ke mboka ezate ya bien te batu ba onyo kama les professeurs ba tant que ça ba na biso bazonyo kama
policier comme mutama tolo collègue musicien policier soit télémisa au contrôler té et le côté ka matolo na matolo donc mboka pena pas ses amis tala ba maman na kende ko salisa Kevin yo kasi na bisa ki ba million fombongo Kevin to robeta ngo dadanga no na bar mais mibali na bango ba na possibilité te obimisa basi na bango c'est pas correct mboka nini zarabo na Afrique donc mboka eza bien te voilà mboka eza bien te na kolinga Jonathan Dario a chila biso élément ba mona ndenge ko ndaki ko tika ko aider bateau ko saisa bateau et tout juste après pour la toilette Kolanda nous voulons félicitations na musa ozo sala ozo aider bateau on est peut-être à $7,000 na moni te yana ofola Kevin ya fola to bisa so fola mais ça vraiment a kumama vraiment le bourg est plus ça yango le bourg est gagné le babon na façon ba ni les mecs qui dorment c'est celle qui soit là français na zamu bout pour na lo bango mais ça va vraiment le moins ce que tout moni tout bête non ke bino ba diaspora tout moni fali à fois beta le 28 février kuna Paris kuna mais le quoi en butu côté sunali kamwa bi ba diaspora a ba bukechu a mais ko bi da ko tele melango tandis que yo moi na poto ko lo bandit ni na di campo eza bien toza mabe ndolezonga tozala te pour déjà bolelaka o nani Kabila kenda keni Kabila longwe l'autre comité sekedi mais quoi makambo ezoya les sous na te bino ba États-Unis makambo ezaka to bino otika to leona ka oya mission na fallait pas qu'il beta mais la diaspora beaucoup tele mais la dikambango États-Unis on a un système sous États-Unis un système sous d'abord producteur a invité artiste qui a beta ceux qui battent ba tamu bulu bongo de ambila de ezala na tembe parce que ba américain ba sala na to mona oyo mo mona na ba image nde ba beta ka batu donc a robeto a beaucoup même liboko biso na ba sala na te bon na rolo bela ba ndeko na biso ba combattant ba mo ba yebelo ba osala ba mo ba yebi bof po na ngana ngana isa ba tant que yo diaspora tant que yo mwana pe mboka ni comme o so le la que musique ezonga musique ezate en disco lelo ba fali yango inga beta mais et comme sous problème parce que o lo ba ni na kamwa mais non non ça bande ko na biso to lo ba ki président Kabila Longwa Kabila Longwe bon ata tozolo ba ki président Fachi a toujours dirigé président Kabila za simanae mais eza ba musicien de ba tie wana te moni ba musicien et c'est eza culture en mboka ceux qui le ba musicien mambe belé o ba oloba pona ba musicien o musicien bazwaka basi na biso o musicien basala boy bino moko bolingama biso moto lingama mwana loba to komisa ba musicien ba nzambe musicien oya pora boko libanga oyeli na ndaku na yo comment musicien kutana mwasi na yo soki yo moko omemi musicien na ndaku te côté mwasi na zali omoni donc nga pona nga na osenga bandeko na biso si un moyen batika ba musique eza culture na biso omoni batika ba musicien ba beta concert na bango parce que musique on kaka yango beta mana poto kuna omona ba groupe eza o bazaka na quartier latin ba beta ka musique on a lingala yonde ba beta donc ce qui ba ozo ba mesure musu pona ba musicien ba zo ngo ce que ça pour sa musique ezonga to bazaba kotika démarche te musique ezonga nango musique ezonga na biso makambo ya mboka o eza ba musicien te eza biso moko ba congolais parce que les questions bi ke na yena kin tant na yena na 2015 na 2018 na siko na 2020 Congo ezobe bakaka mentalité ezobe bakaka on les appelle ba kozana ya ba musicien non musicien ceux qui olinga approcher au à forcer oté eza ba musicien te neti lelo romona business lelo na Congo za église na ba bar tozo la passe na mboka mais congolais zo mela masanga donc du lundi tina dimanche sans état manga et comme bar donc bar na bar ba konzi bazo leka ba mona ki bato bana ba on est sengo bato bana ba on est sengo bazala ka bon bazo lia mbongo parce que on n'est pas soudés. Donc yo moko na ndongo sali site no boy wana mungongo no mais combien de bato ba combattre kayo combien ba linga te leke chuka ndingo ya mbinga boye donc mutema mabe pour anine bon moko e bon ndini yango na sa ba combattant makambo ni sana gouvernement et gouvernement te ceux qui biso mo to za soudé to télémélisco gouvernement ndemboke ko bonga to respecter ba cité les kechu ba fota ba sa mitakala to ba champion na monde entier tu dois faire mitakala les na sala nzambe ba si ba publication ceux qui ba bimisa ba sala nzambe ba bimisa ba bango ba zo ko sa biso nyoza mutu o temi liboso nzambe pe o ma bandimi na bango ba olobake
Masuma Moukena Amounine a terminé la Bible, il a commis un grand péché. Donc c'est qu'il y a un petit péché aussi. Mais Bassi, non. Nudité à moi si Bassarana, nous autres à moi si les réchus, mon grand dégono bana abotan à tipo finga moi cité. Donc Nazara bien na batina compression au moins nzamba zo pambola ngana finga à moi si. Zambo ka mo be Congola lingi mon ngana a progresser. Daga au monde andi bat bo finga biso mo monde que tu fingi mutute. Tu fingi mutute to sai le roté mais mutuye mo ka bandi finga. Au monde pe kuna na poto aventurer à ça le roté. Et à mawa. Siko likamona mona ki ba clip wana uzazaki kibani. Le kutungana za na moi genre na linga musique donc na genre ce qu'on a n'était qu'il y a qui danger parce que banana botano na mona mutonga le kate ya na muto tenga oba ina lekiete parce que lobby ya moi mobile le bité ba tiaka pona vie ya mutute ndena lobara boza tikina ngana la kisaki naza poli ni tena vrai noko ba clip wana iza mona sala kandula lo ngele ke tuna wana fandi boy clip na mo le kaka a na trace na futela $4020 pour la promotion 2 semaines. 4000 combien? $4020 pour la promotion parce que trace ba foot à rater. Mais sur ligne promotion qui est dans un site na bango ba package na bango bazar on a bâti il y a une semaine ils ont montant nango 2 semaines il y a montant nango ngapna na foot lango et les 4 2 semaines ils ont un peu succès. Ngana za mutu kutu ya succès les gechu. Ngana mutu tala na beta ka basket na beta ka balle na linga ndule. Mariage a été office à ça mariage a été il fallait écouter na kende na péter les rechou ngana to yibana bat baba ngana to yibana toujours sur la difficile donc la sala na ngelo ka loyenge ça na nga pona mais comment poser na vite moi dis loyenge pe mabe et lo ka loyenge zake et bongo vina nga zake baba ça sala ndule wa musique ezate mbanga na mbanga za musicien mutu msaka na sentiment ni mo boy za ba sentiment mo na nango on muta délire ndingo lobi mais na ndenga ba posa pour na musique fort que on va posa besoin mais on ba délire na ba buzz ko kutana na bato au moins be chroniqueuse mo bimi na yo na ye au moins be mutu mo bimi na ka pour ba posa o zoom ni no mano champagne bo kuta be na nzela zo soif na yo ke pe kutana mutu mo bo sali bo o tselinga mukebo ta no fiba bo ya leke pesanga na ba xela pesanga eza na mo bele na sala ki on va pour na honorer Kevin wa voilà et puis soif Kevin oyo te Kevin ngana na mwasi na mwasi na ngabina na honoraka ngana bomba mwasi na ngate ngakuti ko publier ko poster ba ni photo mwasi na ngaku na statut na nga mo komo lokela batu msunga mais waki na babi palo bala chroniqueuse mo boye to bense na ba États-Unis na belele mwasi na nga o mona o bato ama samsu ba komi yo publier mer to ba momina sona pa ba komi ka ta la presse a publier mwasi na ba mambo internet ko landa no tende wona ngai comment va Grâce? Ma petite sœur, elle va bien. Grâce thème. Ah, ça bien, ça bien. Bolima aussi là. Te bolima yana na leki ni si la raté. Les chumuni na Congo siko muni lo. Na tuni on est bisanga. Yo kate répondre ngana tuni aussi ko. Bolima ne zakaka. Asa leki na ngai. C'est pas ta copine hein? Asa moi si na ngai te moni congolais iloko sala mabe ezake bakolo balelo ke lekechu bakangi ndoko belekechu suba na mbetu letalinga te batiango kaka vient nga Bogar News de Star vient nga na PC Mbote sur Mabela Coco bana monte pela la mama na tseke eloko momboy congolais retourna tate ke wapi preuve la qui sabiso preuve congolais tuna ke lo wante moneza blo mungu dans la posa lobela ngote parce que tango zo lobela mingi zani ozo ko s'accuser et congolais commence ba lobby ke loko ba comment na niveau ba rose photo vient nga ya Bogar a retia mwana bébé a posté na page ni congolais qui finga donc congolais za mutu moko on est trop faible so na lo ba congolais tout mais la majorité donc comment ka so ba tie loko mo muta ko vérifier te ngata on a couché na moi si mutazaki te pour moi on a couché na moi si yana tant on a ko embrasser muta mona kité ba vous attendre so moni mutu ka na mutu ba vous attendre nazaki na Karine ana sali mission ga liboso na Karine inda ngaza na Karine mutu na so benga a mission donc ça veut dire ceux qui kaka o aza moi so sani mission
et comme que parce que pour ton ça émission na bango kay makazo na bango pour ni tendresse na yo to babi bibe caresse ça maman so kitoko yango peut-être ba fi bazaro kokate tanda c'est comme benga ngabongo arabongo la zone numéro là on les gars mutulaga arabongo nom de Jésus mutulaga la ndeke bo solo la kati naza allergique Kevin te omoni babilo wana mboka na bitumba lelo na beni bato ba kufa parce que yona oyebana na mteli boso tu es vraiment né au sale ça ba maman le truc oui parce que c'est le mot yo oza mutu kina nobeka na loyenge yo en fait ozo kina nobeka na loyenge parce que comme ça ba to ye ba ça tout nyongo te comme monotonie to comme le moya rotuna te yebi sangai karina gas ne ba mteli boso na ba mutu amna ndenge na te yebi sanga yo kana biso yo ka tout omoni déjà tant tout ça l'émission tout ça pour te éduquer la masse tout le monde éduquer la masse et c'est ce que vie privée nanga soneti ngani totani tinga est-ce que sexe nanga ya gouvernement et tout le ballon sexe nanga eza ya gouvernement te eza ya moi simoko moi sinanga donc ba fiana za faire gouvernement te nazolo ba dans le sens que sexe nanga eza ya gouvernement te dans le sens que il faut nos autorisation au gouvernement pour utiliser sexe. Et ça nous autres naza mutu nyonso na leki mutu ne loko te poni eloko ya mutu boye il faut congolais lobelango on a le boulot à faire ya ko tonga na mboka luka businessman mo zebele biso kaka na na boso na eba na tala na ye a pona kitsa mutu te na matsa mutu te c'est des choses eza importantes te pour na mboka na biso tant que ngana na Congo sexe ça ya gouvernement vous avez nani eza moi sinangati Val Maison Blanche vous aurez tenga on va faire internet yo mona kinga ouais ba na yo ka deba sango omoni ko eloko congolais donc yo pe soki ba ko ebisa yo ke ba ko ebiso ke mutu boye master no asa eloko boninga zanga se ko ndima no Kevin o suna yebi ngala ni tolo yingilo kwa yo no Congolais. Merci. Kevin. Oui. Solo na episode de onanga n'arrive pas pendant avec émission no ezara elengi ka boto seka. Mais ça na mutu moto peut-être yo bengi sa coniquer moto bengi sa na États-Unis. Na bengi sa mutu te lelo congolais ceux qui a moni deux personnes ba solo la bien ezara il faut créer problème. Donc ça veut dire que tant ou fali abandé droit chemin azana ba ivoirien ba sénégalais ba tambo comme sousou les gens commençaient à dire il se prend il y a lingi bande on a été azara na ba étranger ce que ça bande on congolais le premier à faire descendre à faire tomber son frère au monde né tinga na loba na 2020 il y a des gens qui n'ont pas na bon en 2020 aussi quand je sais que tu parviens même pas à m'aider donc ne pas le bara si tu peux pas m'aider il faut pas me gêner. Donc, comme on a foutu la bombe à facture, on va foutre une facture, tous attendent la communication, on va sentir qu'ils sont ensemble. Qualité, mon boya au kitabatu, kaka poyo zala bien, na otiko musika. Nde balobi na Galates 5, 22. Balobi, nous avons le fruit de l'esprit. Fruit de l'esprit, c'est la patience. Il y a des gens que j'étais avec eux pour faire croître ma patience. Donc, ça, je suis un note vocale à Bomaranga. Mais na qui sait que moni ozo bomanga pour nazangi loro boy mais le binza mba opesa nga koleka yo donc nazwa patience ya koza pembe na bango biloko pasteur nga wala na pese mbote donc nazaki pembe na bango pona kembisa ponga na mutakanda pona kembisa patience na nga na kembisa patience na ngai lobi ba omona ke na kozala mieux koleka bango te mais ko mieux o ba sekai nga bakase ba otia pona vie na nga ende to ba mikolo chez nous c'est li camp avec piscine et to lo bara bongo kwa nzambe aza ya biso babilo wele kan internet to landaka te les choses en de konanga bato so ba bande kona biso so na zana ba congolais ou congolaise c'est quoi les problèmes congolais comment ko interpréter vient na news de ça lobe loroté abetaka lo mo mokili ninga ba ko finga ba mo loba o mona mutu msuku na poto donc à se sacrifier ata pour na famille nete les choses na l'équipe mutu mais na l'équipe batu na ko se sacrifier pour la famille belé et comment tu 20 ans na nzembo na ba mission nga na pela ba parents na villa en États-Unis mais nga moko na la na ndaka masuba et to kuma mke masuba parce que na ose la temps na nga na envier rabater les que tu peux yo sali nga pina sala
nana Guy Jaël chez Russa à first class masananga to baranai a payé villa to fandi ba zabongo on a payé villa masananga Cédric Manzelelo villa petit nanga Ange Kayumba villa so nga pe na yi muto na landa bato nazanga mbongo te au théâtre déposit na zwango pemba moko mais nazeli tananga moi je vis pas pour les autres yango ba on a toujours na oza différent na bango po bango ba vivra pour na retrouver donc on a vivra te pour na bato bande ko na ngai on a ba congolais so ba les États-Unis au soutenir bango si je peux toujours na Hollande o bato baloba te baloba na bango merci na bato tout wali biso na Congo Liziba TV to mi da ko chité na émission na biso na Prince Yaweli les autres moni amina yo masana yo aux aranaïs, vous se rappelez bien, vous se rappelez bien, c'est Lelo, Karine Moukouza Lelo comme chanteuse. Le but au moins vous savez featuring parce que vous n'avez pas un tabou, il y a le vous savez featuring n'a été. Karine. Message nous PCP, féliciter, encourager. N'a féliciter, mais n'a pas Karine, il faut prendre des choses au sérieux. Mon buzz, Jésus pousse en a buzz et foot à rater buzz. Et baby c'est la rabat toujours Makambo. Azamoi si qui toko Karine n'est pas vilaine, Karine elle est belle. Lobby à Rosalapé, na posa azapé maman ya bana. Au moins na ozo écouter un mobile mo a lingi okutu koleka yo lingi. Moké na famille boyo pona les passer na mambo o le kaki. Mo tant to kola bongo il faut kola. Tant to zo kola bongo il faut kola. Et logo azo sala d'abord c'est une fille, je dis c'est une sœur, elle est courageuse à continuer les logo na ndenge lever mon parle ba sera jouer au sérieux le loba te blé to le ba le kana ba trace ngo mon appelle que ba bi na ba on peut goyemba danser te ba na goyemba danser te il est déjà na courage na et ça là que azwa mbongo musique ani foute pour aider maman parce que maman na lingaki mingi aider maman ya sa maman ani nga lo yenge chaque chose à son temps les lo le que tu bosses autant les missions propres au moni le que tu as colis donc chaque chose à son temps. Tant au ça qu'il y a buzz déjà l'équipe maman. Donc ils sont en sérieux, ils ont bien pour la fierté à la famille nayo, ya maman nayo. Donc c'est un peu ça. Mais courage toujours. Et ça pour mes athées. Pour mes athées ceux qui non to kutani. Il y en a essayé que ça na ki France, na passé na Belgique, na au monae. Baza bande on a biso moni Kevin na biso na vie oyo. Né na lo bara ki ceux qui ont respecté moi aussi parce que l'homme pense que la femme elle est faible, la femme montre à l'homme elle n'est pas faible mais patiente. Moi si ataza songi moi ça finga rabat moi na boya moi si te na respecter toujours moi si. Ba no musu ba comprendre raté. Toi biso ni on se mais genanga et kende wawa. O comprendre parce que je respecte Dieu, je respecte ma famille, eux je respecte la femme. Ce qu'on respecte kaka moi si. Au monde vie na ozala bien au fond de la comme moi ce kotonga ou avancer te donc on a respecté moi si makasi na vie nanga da na ko chite de l'émission biso message ni européen ça ba diaspora tout na bana tout na ba nyos pour la émission na biso oyo pe quelques dédicaces na batu na yo pe ba projet ni nous nango ozo mosa suna kin a poser la combien de temps de suna kin a pour aller vous avez moto mais ma batu na moto poser que les États-Unis ça va faire les États-Unis ba nyos muto sala ba mambo wana eza masana ngai Michu Matondo qui arrière on a jimona nga mobali ya la diva donc la diva bina pour abala la diva ouais on a soleil la diva ubo senga comme mo senga Michu bi atala ba émission nga diva on divine bandwenga divine bandwenga on a kati et na PCL piment et mbote pe côté en Afrique du Sud en fait message na ce que zara que to linga na biso ba congolais to tika esprit ya ko finga parce que tant yoza maele ho finga mutu o alobelo ko na sens te corriger que non moni lo lobe za bien te bonzamba o pambolo metango yo olamuki ma misapi ba nga ba sela musala yo zo bandi bo finga est-ce que vous finga devant papa no bon siko nzambo azali kolo Robite ke balbara to récoltera et l'eau te semer yo finga rabat yo za maele ko le biso siko yo siko zo finga biso o mona teke yo mo mi benga nani donc to linga biso ba congolais to ça samboka bandi konso ba onyo kwama donc to tika pe ko zala moi si pe tika ko zala trop internet moi soza moi si anda ko s'occuper d'éducation bana ezaka yo tema ko likwa meso koti na ba page oh ba finga ki boité nga ba sia bongo pena na rosa na moi c'est bon te basi boza la maman donc dédicace na rôle banini
on a pas pour bailler au boire à boire à battre belle mususu déjà pour boire qui n'auto là va compenser mususu au boire et boire t'es au boire qui peut trop tu vois la ligne en bas on a 15 le bas est-ce que va te boire déjà au boire qui non na bosani na nisu na bosani ba Jude ba pende le baron on a battu na ngai ba Justin Mwamba ba Gladys Basilwa ba Barbara Mamba la tigresse noire na bosani te o Barbara Mamba ndeko amour Mamba Franck Mamba Barbara Mamba bana kitambo bana Machako Mamba la pesi on a famille na ngai Barbara Kitoko donc famille moko kitoko et puis avzwa mobali moko ya bien Gladys Basilwa pas de problème avec des gens pas de polémique Mamba Franck Mamba on a vraiment famille vraiment kitoko toujours na pesi bango mbote na bosani pete héritier ya Weli Gucci petit frère na na ene na mwasi Amandine Moti Michel Zalo Nestor Tolo na bosani te vient na Mike Konzo Innocent Machaka Pablo Silulu donc na moni madame Komonani na bien Maison Blanche faisait bien mbote et puis ce batu nanga suna kola bango bakedi dia mwana patu dia mwana dim dia mwana Thierry Amayama na poto Patrick Boukeni na pesi bino tumbo te ba on a bosani combo vraiment bolimbisanga à la prochaine ou bien na sepele suko solana binote merci na bino tubolinga Kevin panda le Mabele Shabani na Baxel EP ba tubolinga Kevin moni pe mtozani a combo wana za vie na ngai bina chungu kitenge mabeto mai mapenge chungu kitenge na pesa moto bisiko zali ba tubolinga na moni Patrick Munga ba Fifi Firenze azana mwasi kaka moko na pesa mbote quelque part na pesa mbote bisika zali ba tubolinga Kevin panda le ketchup c'est vraiment Jonathan Dario na sima caméra abonnez-vous à notre studio et peut-être fin du mois on est à Dubaï on a déjà on a reçu ce bateau sur linga Kevin panda le ketchup bateau tout ça na Zambia merci nayo Prince Yahweh de Versace merci beaucoup toujours ka ketchup pas bon msezate Kevin tala congolais mama va passer au droit de l'ongozo la gauche na tika na nini limbisa na gaswa te mabe merci la vie pour linga Kevin panda le ketchup c'est pas tout les matins mona ndenge mwana ila somo oba kani Karina lingaka tai eslibu mezate pour bala bina Karina pour la mosi ngana za mosi nango eloko ngo ba master pass so bala nge sala kini ba master mususa pass nanga bazalaka omona kande to sali bazalaka bazuka capture d'écran partir muke batindeli mosi nanga loba mais nanga nge simba bagua Karina nanga bomwana Karine te mosi nanga bomwana val Maison Blanche wa mosi nanga bomwana si on a osenga pe ba master na ye ngana eba mosi nanga banda bomwana yo de vierge so ki ba omlangai na osala alinga mobali na ba locks alinga mobali mambo osala e mobali na za voyouté aza ingénieur na compagnie éolienne superviseur éolienne natindela ki yo ba vidéo ko tiango na pour mutu éolienne donc botika okota mamanga na mwasi nanga omoni logo nanga na internet mwasi nanga ki na voyouté botika ngana mwasi nanga to vivre kaka capture ah mais nga c'est peut-être parce que dans osaka tendre pas eu vu que ça va voyez vraiment qu'on fait douceur qu'on fait caresser moi c'est merci na CP merci nga bien comme on a yo merci bien na basket tala na telo musumu chance nga versa c'est d'orge de maman tokos nous ta versa c'est en original yo to ba versa maman tokos et bon chini ba kana babo ba carton ba na ngote nga versa ça nga na carton na vidéo Kevin na tinde ko vidéo na osombango na tinde ko vidéo na bi Kevin boy na tinde la kio soki na muta moni ngeza ngwanzo ko na Instagram na ngati akota na Facebook nanga Bijou Kambi, Hortense Kambi, Moza Kambi, Marcel Kambi, au univers church. Il y a un Prince Yahweh, je vois que c'est kitoko. Merci beaucoup de vous. On a cinq amis dans bang, pour ça maloba. La seule chose qui est venue pendant les ketchup, vous s'abonner. Au moins dans le bino pe bosala biso ermo boyamba lo bara mutu mususu Hollande lande azobongisa Kevin pena fandisa masolo. Ça n'a aucun rapport avec champagne non a plus de $4,000 mais est-ce que là on a sepeli na yo nous avons ta complexe net ba mususo muta oti poto ai ba commissaire muta za kolia ba malewa
aye beaucoup comme c'est l'importance mo bonita leki na ye pena bo Kevin afa na okuna botinde le champagne na fani pena ozusinga mina temps obongami oye mutu mususu complexe ezarate complexe ezarate mona poto azana ye kaka mutu neti yake na mboka mopaya donc ngana na okima na ngate so invitation ba kizo na neza or ka 4500 mais so ko bana te quel bon qui matin dans YouTube na qui matin les gens va surtout dans ba chaîne YouTube va qui mes a passé mais qui ni pena linga o mingi yena Mike Lukamba balinga o mingi c'est bien balinga o mingi photo linga na photo linga te ma bête odinga te ndem dans 6 ko nga fo linga ngati so gafé la nga ma bête merci me tout bolinga ke vele banga na sepeli bien habillé vraiment pourquoi ni tiko saka ko bala lelo so moni qui toko sur partout ça qui toko vraiment merci abonnez-vous Jonathan Dayo bisous bye. Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous